pe tata molimo santu. Nous sommes dimanche en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte et siège international de l'église kimongiste. Il est 8h30. Comme il est de coutume, la première cloche sonne pour annoncer bientôt le début du culte. Écoutant cette alarme, les fidèles kimongistes résidant en Kamba, quittant les 4 camps à savoir camp Kipaku, camp Weno, camp Fuma et Ngombe Kinsuka. Certains se précipitent déjà pour se rendre sur la colline sainte au lieu du déroulement du culte, et d'autres par contre se préparent encore. À 9h00, sonne la deuxième cloche et c'est le début du déroulement du culte qui commence avec un chant d'ensemble suivi d'une prière d'ouverture. Notons que le culte a une partie liturgique et une partie sociale. La prédication pour édifier les fidèles, les chants de louange pour glorifier l'Éternel, la grande collecte pour le soutien des travaux de l'Église. Juste après ces rites, vient le message dominical du chef spirituel de l'église kimongista, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il exhorte les fidèles, il leur enseigne l'amour du prochain et bien d'autres. Tusamba. Etsamuza mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwanza miwasedetu, yeuntwadi ya mwanda velela bika wakalaka yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santu. Tolandaki matei na biso. Mama pasteur mtate ya biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika ya solo ndenge tolobaka ntango nyonso batata batikelaka biso makambo misato bolingo mibeko misala tozala mpe bana botosi lisese ya nkolo yesu ya bana mibale biso toyebi tata na mama baboti yo bazali banzambe ya se bango bazala na droit ya kotinda mwana na ye mwana mpe ya koboya te ya tosi milikambo nkolo yesu esalaki ye pasi nzambe ayebaka makambo nyonso lisese wana apesaki yango na bayekoli tata moko bana mibale atindi bango moko alobi nakokende mosusu alobi nakokende te oyo alobi akendaki te oyo alobi akokende te nde ye akendaki
likambo wana eza na kati na Bible. Nalobaka yango jeudi po toyeba nini eza na kati. Biso nyonso tozali basali ya Nzambe. Nani azali kotosa, nani azali kotosa te. Oyo alobi ke akokenda kete nsima nde akete nde likambo esalaki mpasi na tata, me tokoyeba yango Bible elongo boloba nini na kati. Papa Kabemba yaka kotangela biso. Papa Elebe boya po ete Bible eza makasi. Makanisi ya nkolo Yesu elongo boloba nini na biso bato tolandi ye, biso bato tozosalela ye po toyeba nini eza na kati. Lelo balobi na biso totonga Yerusalemi. Tozali kotonga Yerusalemi. Me bato mosusu baza na kati baza kodekuraje bato. Ba mosusu mpe balobi te biso tokosala kaka. Tozali awa na kati. Ntango tobandaki kotonga Yerusalemi, ndako ya Nzambe oyo tozali, bato mingi bandimaki, bato mingi bazalaki kokanga, me suka yango ezali kosila kaka, yango tokotaka. Résidence ya Papa Mfuma Mbanza ndenge moko ndako mitino mpe oyo bazalaki na volonté ya bien, aza koyekola, aza koyeba mpe mosala mbala moko bazalaki. Ezala mpe na mise bato mpe bayekoli bayebi misala. Ndako ya mitino bato bayekoli bayebaki misala. Toprofite oyo likambo ya Tata Nzambe mapamboli nde toza koluka. Résidence yango wana oyo bazotosa bazali, oyo mpe bazotosa te bazali. Ekozala ndenge nini nkolo Yesu akanyiselaki yango ndenge nini. Papa Kabemba tangela biso na Matthieu kombo wana. Merci Tata Nzambe Molimo Santo nakopesa biso maloba na yenga ya lelo. Tata Molimo Santo mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bule apesi biso chapitre oyo tokoka kotanga. Ezali Matthieu chapitre 21 verset 28 à 32. Matai mokapo ya tukumi bale na moko, nzela ya tukumi bale na mwambe, kino tukumi sato na mibale. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Santo. Lisapo ya bana mibale. Yesu alobi lisusu, bokanisi nini pona makambo oyo? Moto moko azalaki na bana mibale ya mibali. Abengi ya liboso mpe alobi na ye, mwana na ngai, lelo kende kosala na elanga na vino. Mwana azongisi, naboyi. Kasi na sima abongoli makanisi mpe akei kaka. Sima ya mwa ntango abengi lisusu mwana ya mibale mpe alobi na ye ndenge moko. Mwana wana azongiseli ye, tata, nakokende. Kasi akei te. Nani na kati ya bana wana mibale asali makambo tata alingi? Bango bazongisi, mwana ya liboso. Bongo Yesu alobi na bango,
nalobi na bino ya solo bafutisi mpaku na basi ya ndumba bakokota na bokonzi ya Nzambe liboso na bino. Pamba te Yohane abatisi, Yohane mobatisi ayaki epai na bino mpona kolakisa bino nzela ya malamu, kasi bondimelaki ye te. Nzokande bafutisi mpaku mpe basi ya ndumba bandimelaki ye. Kasi bino atako bomonaki bongo, bobongolaki mitema te, bondimelaki ye kaka te. La kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. La kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Tolandi introduction ya tata Molimo Santo ndenga pesi biso na mokolo malelo. Tolandi pe etangeli ya nkolo Yesu apesaki chapitre to lisese oyo. Entrée de jeu ya nkolo Yesu. Alobi bokanisi nini. Donc déjà, dès le départ, ils ont fait interpellation. Nde yango biso nyonso pe tozali kosala lelo na ntango oyo. Bokanisi nini na lisapo oyo, na lisese oyo, bokanisi nini? Kolo alobaki, jeudi alobaki yango, lelo azongeli yango lisusu. Tokanisi nini? Lisese yango totangi na Matthieu 21, 28 à 32. Lisese wana aza kopesa biso nani mibale, bilongi mibale, elongi ya liboso ya koboya, elongi ya mibale ya kondima. Ezali kolakisa biso hypocrisie oyo ezalaki na mwana ya mibale. Mwana ya mibale andimaki alakaki tata ete akokende, akosala posa ya tata, kasi asalaki te. Na oyo aboyi, yo ya liboso, kasi noki abongwani mpe akei kosala mosala na elanga ya tata. Eyano ya mwana ya liboso na boyi batata ba mama. Biso nyonso tozali ba père biologique. Soki otindi mwana na yo, obengi otindi na mosala oyo eza na intérêt na ye, alobino directement que na boyi ekosala biso ndengeni. Biso nyonso lokolo tofandi na ndako Nzambe. Mwana oyo boti, oyo kolisi, oyo yo salisaka, otindi alobi na boyi, ese kosala yo esengo. Yangona tofongoli parenthèse wana moko c'était lelo lokola biso na yo tovandi tozali koyoka lisapo oyo na kati na ndako na Nzambe. Eloko wana esala masusu epai na biso te. Esalama epai na biso te. Ete tata Molimo Santo atindi mosala, atindi décision, atindi orientation, ngai tata pasteur, biso ba groupe bandimito yangani, tobi eko salama wate. Makamona to yebi yango jako salama na ntango papa Diangenda. Kuna na église Diangenda, awa na école ngai, to awa na hôpital ngai. Ba tata ba mama likamona to sala ngo lisusu te. To améliorer langage na biso, comportement na biso, liboso ya tata Molimo Santo, liboso ba orientation na ye, oyo ya zali kopesa, parce que yebile montina. Réponse catégorique. Lokola lelo to koma bato ba AVC, to koma bato ba cardiaque, tango mwana oyebisi ngandore na boyi, soki na koyi, na kufi. Tango yoko ko kosala mosala tango kozongo kuti na kufi, okosekisanga okolela yango isa kosenga biso beaucoup d'attention batata ba mama na ntango tokomi makambo boye esala masusu te kende kosala mosala na boyi solo papa alobaki liloba moko te atiki mwana kei si mwana ba ngonga ake kotala oyo mususu ya mibale alobi na ye mwana lelo kende kosala na elanga na vino. Mwana alobi tata na kokende apesi tata ba assurance, apesi tata assurance akende kusala musala kasi mwana akende kite malgré na su insisté bozui wana ezali ya bana misala nyonso wana intérêt wana ezali ya bana ya mwana batata ba mama kondima oyo mwana oyo ya mibale andimaki
ezalaki mpo asoulage tata na ye mpo amona ye réaction yeye asalaki aboyaki kasi ye na motema na ye andimaki mpe te asepelaki te aboyaki na ye me apesi mpo na kosoulage opesa tata na esengo alobi tata ngai nakokende ezalaki na mbebo me ezalaki na motema te nkolo yesu apesaki motuna na kati ya bana wana mibale nani asali volonté ya tata oyo aboyaki akei oyo andimaki akei te atuni nani asali volonté ya tata soki lelo mpe bapesi biso motuna wana awa biso tokoloba te mwana ya mibale ye nde moto asalaki volonté ya tata batata bamama eza solo mwana ya mibale asali volonté ya tata kasi réaction ya liboso nkolo yesu na ta place wana ntango bango bapesi eyano wana ya mwana ya mibale ya liboso nkolo yesu alobi ye boyeba yango ete mikolo ezali koya esika tozali kokende basi ya ndumba basi ya bato ya misala mabe bakopresede bino na royaume de cieux bakokota liboso na bokonzi na nzambe tokotala yango na komona yango ndenge azoexplike yango na 21 verset 31 te bango nde bato bakokota liboso na bokonzi na nzambe nazali kolimbola moke likambo wana ezali nini lisese wana elakisi boye tata oyo atindaki bana nde tata nzambe ye moko tata nzambe elanga ezali nde mokili bana wana mibale bazali ba groupe mibale oyo ezali na biso na kati na mokili groupe ya liboso ezali ba oyo baboya na bango kosalela nzambe baboya na bango groupe ya mibale ezali biso bayeto ndima kosalela nzambe kasi tosalaka nzambe na hypocrisie na koyimayima na ntembe Matthieu chapitre 15 verset 8 Matthieu 15 verset 8 Ésaïe chapitre 29 verset 13 Ésaïe 29 13 Ézéchiel chapitre 33 verset 31 Ézéchiel 33 verset 31 Marc chapitre 7 verset 6 Marc 7 6 nyonso wana ezali kolimbola batu oyo bakumisaka nga na mbebo kasi na motema baza musika baza ba hypocrite tozali batu moko tosekaka nzambe ntango apesaka biso misala toza batu moko tocholaka misala na ye ntango nkolo yesu apesaki lisese wana azalaki liboso bafarisien bapublicain basadducéen bascribe bato nyonso ya mayele bato nyonso baza kosala basoi-disant bato akosambela nde aza koyebisa bango lisolo wana parceke ayebisaki bango ke bato ya misala mabe bakopresede bino na bokonzi ya likolo yango wana batata bamama biso mpe lelo mingi kati na biso esaleli na biso ezali kofunda biso ete tozali kokumisa nzambe na monoko tozosala aspect extérieur lokola de tozali basambeli ya solo nzoka nde toza basambeli ya lokuta tozali bato na hypocrisie losambo na biso eza kolakisa biso na baréaction oyo tozali kosala vis-à-vis na mosala oyo tata nzambe aza kotinda biso lelo biso toyoki likambo yango bango bayokaki biso mpe toyoki yango lelo eteyi biso nini liteyi oyo lisapo oyo to lisese oyo eza koyakisa biso nini ezo interpele yo na ngai biso mibale ndenge tovandi lelo awa likambo ezo koloba na biso nini na motema na biso soki ezalaki epai na biso réaction na biso ezalaki nini ya solo batata bamama mwana oyo ya liboso azalaki hypocrite te alobaki oyo ezalaki na motema na ye aboyaki abi akokende te akosala te mposa na ye nde ezalaki bongo ayebisaki yango eza malamu eza esprit ya rébellion esprit ya kotombokela ozali kotombokela moboti oza kotombokela tata nzambe est-ce que eza malamu lelo mpe na kati na lingomba toza na bato ya lolenge wana malgré towumeli na kati na lingomba tosali 50 ans na kati na lingomba kino lelo na tobongwana te
tozali lokola nzete eza na kati na ebale ekobongwana te po ekoma ngando. Mawa na biso nde ezali esika wana, mpasi na biso nde ezali esika wana. Ezali kowumela na lingomba te, ezali kovanda na kati na lingomba te, ezali komata beshelo na lingomba te, mais eloko eza prime koyeba kosala volonté ya Tata Nzambe. Volonté ya Tata Nzambe. Volonté ya Tata Nzambe ezali nini? Moko katra biso bosa yango te, tolandi yango ndenge ya lobi en introduction. Bolingo, mibeko, pe misala. Est-ce que yango tosala depuis tokota na kati na lingomba? Mais to wumeli batata ba maman. Apôtre Paul azali kolobango na Romain na chapitre 6 verset 1 alobi tozingela mona masumu mpasi von sambu za yokela. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Ovandi kaka na kate do ozana likamwa ovande yenga pasi tolobaka to benga ngo péché chéri. Tozana yango to tubela kango te. To bongo na kate to kangama kaka na likamwa na. Kasi to bosala ke nzamba za souverain. Likolo na ye mususu azali te. Batindaka ete bapesika conseil te. Oya bongisi yabo ya kosala. Biso azali Nzambe azali mokonzi na biso dans le temps et dans l'espace. Toza ko bonga mandegini. Parce que oya azali ko bongisa ezali na ntina monene, ezali na makama makasi katikati na biso. Bana lelo toza su na ntina ko yeba te nana za hypocrite na lingomba, nana azali mutu asemo na lingomba, mais mposa na biso ezali to yeba nani oya azali ko disposer nzoto pe molimu na ye pote Tata Nzambe asalela yango. Atinda ye na temps opportun na ndenge ya lingi kotinda ye na ndenge ya lingi asalela ye. Eloko toza nango mposa ko yeba sikoyo yango wana. Batata ba mama tozali ko chola Nzambe, tozali ko tombokela ye, tozali ko sala makambo ya ndenge na ndenge. Yesu asepelaki ne yano oyo mwana wana na liseso ya pesaki Yesu pe asepelaki na ngote malgré abongwanaki noki ake kusala. Mais biso tozala bongo te, to boya po to bongo na tokeni kusala te. Biso tozala prompt soki batindi to yoki to tosi mpe toke kosalela. Et si qu'on a mingi tozala kobeta mosiete pona ba jeune. Ba jeune nde bato bazali na tozana comportement na mingi ete no ngonga ezali nanu. Nasala na nazali nanu jeune, nasala na bolenge na ngai poti mikolo ko ya. Nde na kosalela Tata Nzambe. Est-ce que oyebi makambo ko ya lobi? Lelo na lobi bakabonaka te. Basaka place moko to yoka katanto batata so basilisi liloba komona vanta kabola biso lobi diansuka makani nkokela. Le maye yo ko sala lobi il faut ebongisa malelo. Nkolo asa kotinda biso lelo lobite lelo. Kende ko sala nelanga. Yo binga na zana jeune na ko sala lobi ta na ko nan. Est-ce que yebi makambo ya lobi? Lobi makanisine ko changer. Lobi musala mususu ko monana. Okoko no sala musala wana te. Le fait ya ko zongisa makambo ya lelo zoko zongisa ngo lobi oko progresser te. Na kati na Bible awa tozana 2 chapitres seulement ezali ko lobela makambo ya lobi. Jacques chapitre 4 verset 13 à 14. Kuna Jacques azoloba mawana ba oyo balobaka te lobi na kolamuka na kosala boy na kosala boy na kosala boy. Na Matthieu chapitre 6 verset 34 lobi ezali malba mutia ko zongisa lobi parce que lobi programme nango ezali demain enfantera. Lobi akobota makambo na ye moko. O batindi lelo to telema lelo to sala lelo to tiango pona lobi te. Batata ba mama biso batambwisi tozo sala tozo lakisa kibonzambe liboso na nzambe tozo lakisa kibonzambe liboso na bandimi kasi na kati toza na bonzambe wana te na kati toza na bondimi wana te eko na biso na litomba moko te. Tomoni comportement ya mwana oyo ya liboso ndenge asaleli yango sikaboye tokolobela liwa muke na comportement oyo ya mwana ya mibale. Mwana ya mibale andimaki kasi akendeki te. Nde tobaki ta salaki kaka po asomba confiance ya tata. Parce que mon ki tata ndenge azaki frustré na le comportement ya yaya, nde tata ye andimaki po ta kokosala bongo. Mais tata biso pe bandibi to fandi awa. Na comportement to salaka nango. Tokotaki malongi, to sali 6 mois na malongi.
toyekoli mposa na nzambe toyekoli lobiko na nzela papa Simon Kimbangu mais esaleli na biso tino lelo nan tobongwana te kondima na biso ezali ya solo te mais kondima na biso soka nde esengeli ezali ya solo yango na tata aza kotinda biso lelo tata tindi biso tokende kosala lelo na vino lobi te mais lelo mutu nyonso azwa décision que siko lelo tata tindi nga nakende kosala na elanga lobi te. Jean chapitre 13 verset 17 kondima ezali malamu kasi eleki eloko eleki kosala eza kosala. Matthieu chapitre 7 verset 21 na Matthieu 7 21 balobi ezali ba oyo balobaka nkolo te bakokota na likolo kasi ba oyo basalaka mokano ya tata. Kondima ezali malamu mais est-ce que tozali kosala eloko biso tondimaki tozali kotrahir nani na biso moko mosala yango elakisaka kondima ya mutu la foi sans œuvre mais mosala ezali te mais tozolokisa kondima eza na nini yenga passé balobaka na biso te ngai nakoti na lingomba na banza mardi nakoti na lingomba mais bozwi na nga natiki na libanda mais ngai nakoti na bozwi na nga na molimo na nga eloko ni eza mutuya nakoti na lingomba nakomi kimakisi mais bozwi na tiki na libanda c'est bozwi na nga esalaka mosala lingomba te elingi koba nini ekosala mosala nini yango na tata alobi tokende kosala mosala lelo atindi biso na brutalité te atindi biso na bolembu abi mwana kende kosala lelo na vino alobaki atindaki na accent ya moumbu te ke yo kosala te kolia te non kende kosala na bosembo nyonso parce que yebi ke ça intérêt na biso eza bozwi na biso oyo ye azali kosala ezali te lokola tata nzambe apesaki dans etumbu ke no kosala na bima na jardin okende koyunga na kuna soki wapi okende kovandela kuna na libanda be biso atindi biso na bolingo nyonso soki tosali yango lokola Isaïe chapitre 1 verset 19 à 20 azoloba tokolia malamu tokozala malamu yango na batata ba mama papa Diangé des akoloba na biso ezali titre ya chef spiritualité ya pasteur représentant te kokotanga na lola mais kasi soki na kosala volonté ya tata yango tosa kobondela bino batata ba mama bandeko bana lingomba ete solo tosala volonté ya tata soki tolingi kokoma bato ya malamu vérité babi kende kosala bina ndimi make kosala te eza lokuta nzokande le prince lokuta to tata na lokuta za satan aza motema makasi bato baloba lokuta bazaka motema makasi asale likamo mendenga zo koloba zo jure kondima teke bopesi pe raison nzokande za lokuta bongo te yango pe ezali kolembisa kondima na yo soko sa lokuta mingi okosana kondima makasi te parce que okosala kosala mosala oyo satana tata na yo azali kotinda pe kosala mais batata ba mama tosala bana mayele toswa ndakisa nkolo tango abikisaki moyibi alobaki na ye lelo na mpokwa na lelo okozala nga na paradis apesaki rendez-vous te biso pe tozwa elakisa nyonso nkolo asalaka nyonso tata asalaka nyonso bapapa babongisalaki biso eza na intérêt na biso babi na biso tosala lelo lobi te soki tokosala lelo tokosala yango lobi te ekozala malamu mingi mais eloko toza komona hypocrisie eza koleka mingi na kati na lingomba eza malamu te katikati pe ya bandimi nyonso na mokili. Jacob na mama babongisi likita po te bakosa bapo bazwa bokonzi ya Esaü. Tata lobi belema penene na mama yo na yeba soki yo penza solo mwana na ngai Esau. Tango apusanaki asimbiye Isaac alobi nazali koyoka mongongo eza ya Jacob mais nzoto eza Esaü. Mongongo ya Jacob nzoto ya Esaü. Tala bilolenge biso tozali kosala mosala na biso lelo mais apesaki rendez-vous ti mikolo koya akosala makasi akozongela bokonzi na ye bomoni ntina toza koteya kokabwana confusion ezoleka mingi mweto oyeba nani aza kosala nini nani aza koloba solo yango wana bayembelaki biso nzembo ete tala ndenge bavandi baza kozelelaka elongo na mikumba tolongola mikumba
tobongo na sorte s'il faut kozonga na baptême na mateur na malongi tozonga ba lakisa biso soso le kimbangisme pote ezokokana no te na niveau biso tokobi biloko toza komona lelo na kati na biso ekoki komona na te mais toza komona ngo c'est-à-dire kimbangisme kati na biso ekolaki te esengeli biso tozonga lisusu na malongi mpo tokoki koyekola parce que toyebi ke bokonzi na kozonga na esika na yango ekotikala bongo te. Tata Molimo Centre na telemi na loa na komba tata mwana pe na kombo na Nzambe tata mwana tata Molimo Centre tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu kiangani tozongisi matoni ndenge opesi biso liloba tozali kosala rappel batata ba mama tata mokonzi abule tata Molimo Centre azali na logique oyo azali kolanda programme na ye ya homélie na ye exhortation na ye nake na mosika te abandelaki biso na chapitre oyo ya porte étroite nzela ya moke ezali nzela moko ya pasi nzela oyo ya bolingo mibeko mpe misala nzela moko ya pasi kasi yango nde na suka ezali ya lobiko me nzela oyo ya monene nzela ya bisengo kasi na suka ezali liwa mpe pasi kolela aye lisusu kopesa biso texte oyo mokili mwa sika likolo mwa sika mpe e papa azali komema biso malembe kino na bokokisi ya bilaka nyonso texte oyo batangi na mokolo mwa lelo ndeko akei mwa profondeur mosika biso tokozala mokuse mpo na ntango nkolo yesu ayaki mpo na kobikisa mpe na koteya me mingi koteya me na makambo mibale oyo ya bana oyo alakisi yango ndenge ezalaka materiel didactique na suka epai na gauche Tomacus epai kuna mpe na droite Tito nkolo yesu maintenant na matei na ye nyonso akomi na conclusion azali kolakisa nde biso avant loba tout est accompli oyo mosusu alobi me yo ozali mwana na Nzambe te ozali Kristo te mibikisa mpe biso mpe lokola me na kati na motema ne bizaleli mabe oyo ya ye ayamboli yango te abongoli mpe motema te atubeli yango mpe te me remarke ke bango mibale baza bafarisaye bayebaki likambo na Nzambe bango mibale malgré des criminels mais bazalaki bafarisaye bayebaki makambo na Nzambe oyo ya mibale alobi tala keba condamnation oyo biso tozali mpasi oyo biso tozali komona ezali parce que bacrime na biso tosalaki asosoli ke aza criminel asalaka mabe lokola mwana oyo asosoli mabe na ye comportement na nge ezali mabe abongoli motema kosambela ezali likambo mosusu me kobongola motema mpe kotika mabe mpe kolapa ndaye ete kozongela yango liso eleki malamu kolo yesu azolakisa yango komo molakisi malamu didactique na tableau abitala bato ngai na ye na kati na mokili tala ndenge bato bazali aza kolakisa yango ye asali ne likambo te me azali komona azali konyokoma lokola biso me ye asali ne likambo te abakisi abi nkolo kobosana ngai te ntango yo kozonga bo mokonzi kobosana ngai te omoni moto andimi ete ye asalaki mabe asosoli ete oyo azali mwana na Nzambe abikisaka asengi lobiko epai na ye kolo yesu amoni ke bacondition nyonso to ezali rempli la repentance la confession du péché
la demande de pardon. Adi bon moi, nkolo salobi lelo yo nanga yo kozala na kati na paradis. Moto abiki. Criminel moto mabe, lokola collecteur d'impôts, lokola prostituée, mais à côté na kati na bokonzi na likolo. Mais motioli à côté te. Batata ba maman 1, retenez ceci. Que batioli na bato na lolendo bakokota na kati na bokonzi na likolo te. Batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te. Na lingomba okomona bato bakei songolo bakei kuna na groupe na bango bakei na kuna pe batioli. Mais basamela bazo benga mabakimangista biso tozali bakimangista kasi yoka kochola tanga na réseaux sociaux landa na réseaux sociaux tala partout batioli bato na lolendo kofinga kochola nkolo oyo aye po na biso tozwa bomoi kofinga pe kochola esakolama na Apocalypse chapitre 13 lobama ete na tango na suka bato bakobana kochola nzambe yango tozali kovivre batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te. Biso tosambelaka biso pe tozali bakimangisi biso mpe kasi mayebango basalaka ya mabe batubelaka te batikali kotubela te batikali kobongola motema te motema nganza bakobongwana te. Biso pe tosambelaka biso pe tozali bakimangisi bozali kokanisa nini ndenge wana ezalaki Corée datant na Abiram mais Moïse azali kokanisa nini biso nyonso tozali balevi lokola ye mais Moïse azali komitia lokola ye akomi nani makambo oyo Corée datant na Abiram bazali kosala ya mabe basosoli yango te motema makasi Moïse akanisi nini biso nyonso tozali balevi esukelaki Corée datant na Abiram ndenge nini cette révolte là mabele fongwa maka bakunda maka mobesu na bango na bana na bango libota na bango nyonso mabele mpe kundi bango kotombokela nzambe kozala na lolendo kozala na lofundu ekotisaka moto mboka ya sika te. Ya mibale batata ba mama tata na yo nani tata na yo oyo azali kotinda yo tata na yo nani foyeba oyo azali kotinda ngai ndenge papa pasteur Kabemba lobi mais oyo azali kotinda yo ye nani il faut yeba nanu esika wana oyo azali kotinda ngai ye nani tolanaki yango papa Diangenda na message na ye ya mardi tokotinda lisusu banani mosala oyo ezali kaka mpona papa Dialunga na to na papa Kisolokele mpona ngai te tokotinda lisusu banani bino boyaki na biso elongo maboko na bino ezali maboko na biso makolo na bino makolo na biso bino nde biso tozali kosala na bino bozwi na bino ezali ya biso tokotinda lisusu banani. Mais dès lors que yo yebi ke oyo azali nzambe mobikisi na ngai nyonso azali kosala mboka sika ndenge papa azali koloba mboka sika mokili mwa sika ezali mpona banani ezali mpona yo ezali mpona lobiko na yo. Mais soko oyebi ke azali tata na ngai azali nzambe na ngai monso oyo azali kosala ezali mpona bolamu na ngai okoki kozala na lolendo te okoki kozala na lofundo te okoki kotika mosala te. Kolo Yesu alobi ndenge ndeko papa Kabemba alobi ezali te ke boye bakolobaka nkolo nde bakokota na kati na bokonzi na likolo te bakoyi bakosalaka mokano na tata. Mais na ntango na suka bato bakokende bakoloba nkolo obebi biso tozalaki kosala na yo alobi bolongwa na miso na ngai basali na lofondo nayebi bino te kolela na koswa bino. Esika biso tozali kokenda na Mateyo oyo nyonso to tata mokonzi abole azali kolandisa landa yango très bien ba chapitre nyonso azali kopesa na ba Mateyo na ye nyonso to ozali komona ete tozali kokende na suka potokoma pe na suka na yango
Dans Ésaïe chapitre 61 verset 2. Bokoyeba, tokoyeba, nkolo, natango na suka, nani wana. Akosala na makambo mibale. Likama liboso, akolakisa bolimbisi, ce qu'on appelle l'année de grâce. Ésaïe chapitre 62 verset 61 pardon verset 2. Année de grâce et puis année de vengeance. C'est-à-dire akolimbisa akolakisa motema boboto na ye akolimbisa mpe akopesa pe vengeance, un jour de colère, de vengeance. Et comment dans la Bible? Dans notre chapitre. Tant que tu commis en 2023 à lobby, tu as à 0. 24 à lobby à l'embessi. À l'embessi. Na batu basala ki netumu il y a 12 ans. Batu ba bengena bango bi oyo. Ako jonga les sources na lingomba te oyo c'est fini pour lui. Bazongi. Na fulani pas zongi. Vraiment papa. Motema munene boye. À l'embessi. 2024. À l'embessi. Année de grâce. À l'embessi. À komi yango. Banso bana boya kozonga bana boya kozonga boya kozonga boya kozonga. Mais Bible yebisi biso que akosala likambo wana akozongisa, il va pardonner, alakisi pardon. Et puis après balobi il y aura aussi la vengeance. Botanga yango malamu. Tokanisa kaka te bolimisi non, la vengeance. Côté ya tout monde le 20 juin papa Mfumambanzi. Nyonso wana kaka nini lokola tozali kokoma na suka ngape naza kokamata dernier tableau wana. Lokola tozali kokoma na suka matei na bango ekomi didactique. Baza kolakisa biso par exemple. Mama moko atini mwana ne alobi kena kotia ntintani. Mama wana azali koyeba te ke mokolo wana ezali ya suka na ye na Yerusalem. Kena kotia ntintani. Mwana ye na 2000 francs nesemo innocent ya batu mwana moke atintintani papa atali alobi ali na protocole lana mwana oyo ti esika mama na yazali mwana azali kozonga bazali kofile ti akokoma esika ya mama abi yaka na mama na mwana baye yone basoda bokamata mama oyo na bana na ye. Allez, dehors! Namona bango lisusu na Yerusalem te. Bango nyonso to lisanga na bato mabe bobe, bango nyonso to babima. Mama kena ile lisusu kotala bilanga na ete. Te bolimbisa nanu na kena kotwa bilanga na mo biloko manyoko na tikaki na mai na bilanga na nga biloko na ngai non. Ayebaki pete ke nazoko tongo eza kotana elanga lelo nde suka. Ayebaki te. Maintenant, les gens commencent à réfléchir. À qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Bisoto sako kenenan kam. Bisoto wanande balobaka ndenge nkolo sasalaki ne kolos matériel didactique. Que tala nano tata ya motema boboto to mona ka papa Mfumambanza ntsonganjela tata tona na boboto. Mais boboto akomi na suka. Tabi sika boye. Tozali kokokisa makambo ozako yoka chaussette bleue chaussette noire et c'est comme biso tozali kokena bokabwane tokomi na suka toko supporter les sous mabete bato bazali kobima à qui le prochain tour. Bon yo moko obitala nzambe azali na posa kobenga na bato te il faut Yerusalem na sike tongama mais kasi bongola motema tika mabe kozongela lisusu te lelo kaka lelo enseignement ya lelo ya oyo nzambe apesi biso ezali nde lelo kobongola motema esika nyonso tu yo ozali partout à travers le monde lelo kaka bongola motema parce que toyebi te ndenge tokolamuka lobi tokokoma lobi nzambe à tout moment akosala likambo ne akoyebisa mpe moto te mama wana ayebaki te aza kolamuka aza koya ayebaki te ke mokolo na ye asuka na Yerusalem nde lelo ayebaki yango te. Et bato nyonso to bazali batioli bato na loleno bato na mabe bayebi te yo kolamuka yo yebi te nini nzambe akosala yo yebi te ndenge tokolamuka ndenge nini mokili ekomi na pasi bitumba na mosika mpe na pembeni toyebi te mokolo nini nzambe akolakisa kanda na ye
eyebani te, ngonga eyebani te, me ye azali kati na biso. Batata bamama bandeko oyo azali kati na biso azali moto lokola biso te. Ezali nde bongo. Tala nano na yebisa lingomba nini na kati na mokili. Mokonzi na lingomba akopesaka message na banjelu to na communauté des saints dans le ciel, bakamati yango ba yemi nzembo nde bapesi yango na moto, ndenge biso na église kimbangisto to kaptaka ba cantique to komaka te, me toujours capter ba cantique na kati na lingomba mobimba oyo. Batata ba mama mbuta nani, soit kabemba, soit elebe, soit nani oyo kake banjelo ba yemi apesi message banjelo ba yemi chorale yembi. Ça n'existe pas. Et mokonzi ya lingomba moko na kati ya mokili, ça n'existe pas. Même na kati ya libota ye kaka yende akopesa nzembo na banjelo po na lola bayebi ye. Banjelo bayebi ye, basantu bayebi ye, les communautés des élus bango nde bayebi ye. Yende soku ya lobi bango bakamati makambo wana bapesi na biso l'église visible, parce que l'église invisible et l'église visible azako diriger na lola, azako diriger pe na mokili. Ye azalaka kaka ye moko. Bilanda landa te. Totika bilanda landa. Yo landa moto, est-ce que moto yo banjelo bakoyokaka e bayebi? Est-ce que yasa yemisa nzemo? Est-ce que yo soyoka nzemo mosusu ke yende banjelo bayoki liloba na yende bayemisi? Non, ça n'existe pas. Mais moto wana oyo alobaka banjelo bazako yoka bakamati yango bapesi biso to yembi yango awa ndenge biso tozana ba chorale. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Je suis l'alpha et l'oméga. Yende salela oyo ye azali koloba tata na yo nde ye soko ya tindi bolingo salela yango linga ndeko na yo ndenge yaza kotina bosala na ba conflit ndenge wana batu basali kotuna ndenge nene ya bakisi lisusu makambo etali précepte de l'église. Mais précepte ezali nde bonkoko na ye penza. Ye alingi moto azala na conflit na ndeko na moto te, azala na likamu na moto te. Alingi moto nyonso tu soko asali mabe abongola motema atubela alakisa mabe na ye. Ye alingi moto alalaka na nkanda ya ndeko na ye te. Nyonso wana ezali molimo mosantu angwana elobi esengo na bato bapetwami na motema. Matthieu chapitre 5 verset 9. Oya petwami na motema yende akomona nzambe. Yende tata molio mosantu alingi mitema na biso tozala na likamo te zala pepe pe yango wana apesi biso ba précepte po bonkoko na yango wana alingaka likamo na mabe te. Banzoto na biso ezali temple na alingi bangulu ba makama mabe na kati ezali te. Même sur le plan scientifique, on vient de prouver que ngulu ezali nyama moko ya na ba soko basali o description ba maladie oyo ngulu azali na yango okoli yango lisusu te scientifiquement na vie spirituellement te. Mais yende amoni yango sur le plan spirituel que ça nyama mabe biloko nyonso tu ya apekisi parce que alingi kosala na kati na banzoto na biso yango wana toza kopesa banzoto alingi ezala na mambindo te mpe mitema na biso ezala pe yango wana nde ye tata molio mosantu tata na yo yende apesaka nzemo banzelo bayokaka bayembaka yo mpo yembaka yango mosusu azali te. Bilanda landa totika likambo esalaka na bayuda batioli yango ekomi epai na biso. Biso nde tozwaka nkembo na nzambe bokonzi na nzambe paradis nde biso bato mwino tobebisaka sika boto bongoli mitema tolobi tozali kosala ndenge pasteur Kabema alobi plus jamais réponse ya insolence ndenge wana mwazo yo pesaki ngai ezongela biso susu te. Tata pesi biso mosala ndenge alobi kisolokele nkembo oyo tobungisaki eye epai na biso tozala bahypocrite te tosalela yango na solo na bolingo mibeko mpe misala mpo ezali mpo na intere na biso tozwa kobikisama tomona mboka sika likolo mpe ya sika
na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata na biso bokende kovanda. Makambo oyo toza kolobela lelo mpo tolingi tobika biso manso oyo ezali ekeke ya mine 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te. Soki tomipesi na makambo ya mokili ntango ekokuta biso tonke esili toyebi ke oyo bakobika bazali oyo mpe bakobika te bazali na bizaleli na biso moko. Nzambe atindi likambo monene. Nkolo Yesu ayaki, tata Kimbangu ayaki, kasi oyo tozali kosala bizalela malamu te nde yango ya komonisa biso pasi. Toza kolanda mingi maloba ya papa Mfumalongo, alali alamuki, alati ba chaussette ya makolo mibale noir na vert toloba bleu, elakisi ke kokabwana ezali koya. Tozosentir kokabwana yango eza ndenge nini. Bato na bizaleli na bango, bizalela malamu tozali, bizalela mabe ezali. Baza kolandela biso mingi na kofinga, na kotiola, na kobunda. Bakosala boye na nko, bakoya na nkamba na nko, wana bizalela mabe. Yango tozokebisa biso toza na kati ya likambo oyo na nzela ya tata Simon Kimbangu. Biso tofingaka te, totiolaka te, tobundaka te, toswanaka te, nde bizalela malamu nde yango wana. Ezali pamba te bana Nzambe na bana Satana ebandi koyebana. Fotokabwana kaka bana Nzambe na bana Satana kokabwana fo ezala kaka oyo elobi papa yango kaka tokolanda. Tokabwana kaka po ete respect ezala. Toza na ntinsane ya fliki na ba gauche, tokopesa bino ntango po ete bobunda le 28 nde en général bino nyonso esika moko. Yango wana tozali mpona misala ntango ya suka yango oyo omibongisa. Dirigeant asengi bino nzembo, mangez et buvez. Lia na yo, mela na yo kasi mokola suka Nzambe aza na likambo koloba akosala. Nayebi te soki papa Sayiri azali, soki azali aya na liboso ye mpe na kopesa nzembo ayemba mbe eza na Kikongo. Allez, dirigeant. Jusqu'au bout de ma colère.
merci dirigeant lia na yo mela na yo kasi kanda ya Nzambe ndenge tozala mokili tozali libre sala na yo nyonso yo olingi ndenge motema na yo azokotinda kasi ya mabe totika ya tosala ya malamu mpo tobika kasi so continue na mabe ndenge baza kopekisa yo oza koyoka te mokolo asuka nde yango Nzambe akokondane yo. Tata Saidi mawa vengi mazono zeime banzembo ezali kokebisa biso makambo ebele na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fukami na makolo na yo pe na pesi yo merci ndenge opesi nga maloba nzembo ngo ezali nzembo ya Kikongo na koyema na Kikongo pe na koexplike na Lingala kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo dia neneke na diawa kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo dia neneke na dia kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo dia neneke na dia enge yetata ngunza wakumwene kwaku mawavengi mazono ngunza zeyimo kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo dia neneke na dia kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo dia neneke na dia na Lingala elinkolo baboye soki yo opetoma na ekeke oyo kasi yeba te ngunza aza na talatala ya munene aza komona yo soki yo opetoma na ekeke oyo opetoma te ngunza aza na talatala aza komona yo eyo tata makambo yo osalaki lobi ngunza aza komona yo okanisi obombami te aza komona yo makambo yo osalaki lobi aza komona yo obombami lobi aza komona ngai te aza komona yo tika na yo obombami te nzembo wana elinkolo baboye nzembo ya seri 56 kana wavelela mumbandwe engunda pelo dia nene kena diao azana tatala munene aza kumona yona tatala yo kanisi obomba mite tika aza kumona yo sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na alobaka yango pe na sisaka yango tata Molimo Santo envoyé spécial ya nkolo na biso yeki akufi le 12 octobre 51 na Lubumbashi azali kobotama esantanama awana nkamba ye wana ara kutia biso butu na moyo yoza kusala makambo lobe amoni ngali aza komona yo tika na yodi tata Molimo Santo na bandi na expliquer enkiamba andu ine
ekeke oyo tozali kana wavelela mu mbandu eye ekeke oyo biso tozali ndenge tovandya ya 4e génération ya sika oyo na ekeke oyo biso nde aza koloba makambo tosala aza te atala aza kumona yo kokazali ni obombami te aza kumona yo nzambe na ngai mpo na ekeke oyo donc ya ekeke oyo toza nango bawei bakozonga nzambe na ngai nayoki malamu te bawei bakozonga ekozala chambardement likambo wana sikoyo tolali meme toza na ndako tokanisa yango ezali ya pasi koleka oyo ya liboso akomona na Abel nzambe na ngai ezali ndenge wana Abel ezali ndenge wana nzambe na ngai ye sikoyo emonani ye moto akufaka liboso ye moto akufaka liboso kai abomaki ye bango nyonso bakozonga nzambe na ngai ezali pasi mpe mawa na mokili tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Ensuite, la grande fanfare kimbangiste avec le mouvement social de surveillance kimbangiste donne les honneurs au chef spirituel pour sa gloire. Merci d'avoir suivi ce programme. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater.